Bonjour à tous, vous êtes sur Congo Promo. Si vous aimez plus de vidéos, cliquez le bouton en bas, abonnez-vous en masse. Moi, Bérodès, je me suis déjà abonné. Il reste que le Congo Promo de Fatih, Bolandaka Congo Promo pour Ezolo la vérité. Avec Congo Promo, it's not the same. C'est pas pareil. Rafigeto. Check. Hugues la coiffe Ikote. Et enfin, je suis arrivé. Salon Hugues la coiffe Ikote. Non seulement c'est un salon de coiffure, mais aussi une machine de transformation des hommes et femmes. Regardez-moi comment je suis. Vilain. Mais attendez, 2 minutes. Bogart. Vous allez voir. Hugues la coiffe Ikote, votre salon de coiffure mixte afro-européen situé sur la Nationale 3 au 174 avenue Aristide Briand, les pavillons sous bois. Pour plus de précisions, veuillez nous contacter au 01 41 55 00 00 ou encore sur notre site huguelacoiffeikote.com. Nous sommes ouverts tous les jours de 8h à 20h, même les jours fériés. Hugues la coiffe Ikote, l'homme qui coiffe la ville. Hugues la coiffe Ikote, le salon de coiffure mixte afro-européenne de proximité. Au 174 avenue Aristide Briand, les pavillons sous bois sur la Nationale 3. Un seul numéro, 01 41 55 00 00. La beauté de votre chevelure chez votre frère. Hugues la coiffe Ikote, même père, même mère. Chikicha, chikicha, cha cha. La beauté peut tout changer. Salon Hugues la coiffe Ikote. Quelle beauté! Sexy pour les femmes, dindindi pour les hommes. Descartes Construction et yeah! Fini l'inquiétude pour la réalisation de vos constructions de rêves en RDC au prix imbattable. Grâce à votre entreprise installée en RDC uniquement pour vous, spécialisée en construction, réfection, bâtiments, immeubles, vente de terrains, travaux publics, avec les ingénieurs architectes qualifiés au prix incroyable. Descartes Construction est aussi spécialisée en luminosité des bâtiments et éclairage public, installation des systèmes d'alerte, intrusion pour des maisons et véhicules et tout d'autres services. Nous acceptons aussi les paiements par tranche au prix incroyable. Pas d'hésitation avec Descartes Construction. Vous serez jamais déçus. Pour tout contact, notre email est descartesconstruction@gmail.com. Notre numéro de contact plus 447 93 92 82 813 et appelez-nous pour Kinshasa plus 243 89 91 56 86 2. Descartes Construction à Tozana Mbongo Moké, opération Tongana RDC. L'agence d'export et d'import Michelo Atlantic Shipping et Yei Bana ya Canada, Bana ya USA, Bomi Tongisa Lissusute. Pour tous vos achats et ventes de voitures, pièces de rechange et les accessoires possibles. Na koti na ba koli na bino na Kinshasa, Bomi Tongisa Penzate. Please, bakoya koza koli tinanda. Pour tout contact, Benga Michel Lukadi. Plus 1 508 371 60 43 USA na Canada. Pour la Kinshasa, Benga na plus 243 89 551 30 38. Michelo Atlantic Shipping. Yaboye. Bazuwapi. Raph Lindou, félicitations pour la promotion, c'est la rapport d'artiste. Que Dieu te bénisse. À connaît pas demander, il n'y a rien en face. Congo Promo. Merci Nada Bena fier na Congo Promo. Et ça site no number 1. Donc site bena intellectuel.
Boss Raf Ngindu, en tout cas, on a passivement Bambout. Raf Ngindu, le présentateur de la force créative Congo Promo. Boroto, ça la force militaire de Congo Promo. Et faites comme moi, allez voir Congo Promo, tv5.com. Donc au nom de Jésus-Christ, nous bénissons le Congo Promo. Avec Raf Ngindu, Congo Promo ne tombera jamais. Piccolo Congo Promo nde. Ouais, Balobi Raf Ngindu. Congo Promo toujours, grande puissance. Comment Congo Promo qui torcos net in a film. Congo Promo, babundana nango. Raf Ngindu. Congo Promo. What a plus, what a des boss là. www.congo promo télévision chemin boss Raf Ngindu. Merci à vous, très chers internautes, d'être connectés. C'est la vôtre Bibi Chimbombo Plasma. Plasma de vous, Plasma Nabino. Vraiment un grand merci à vous. Et mon pépé na Captain donc le babi mon même popo. Et mes marana batu. Donc au kendo pour moi donc ce rosa pépé le rola. Laura tilapia. OK nayo. OK vraiment. On va comprendre donc ce qui moyen de habiter ce qui Péric nanga osoke ko pumbo soki ndeni donc moi écoute na chabia exact donc on comprendre que non peut ça ma casse voilà. Je suis là. Tolobi to sala musala na Cape Town to tambola to sala musala na Cape Town. Voilà, un grand merci à vous. Toza on a vraiment le lot de recevoir mon général honorable général Malila. Babi yenda zolo baba te bele bazo déclarer yambela biso honorable. Yambela biso honorable. Ya on a l'obité na satisfaire bino ba fan. Na satisfaire bino lobi to zaki na océan to sala ki musala. Et puis, un grand merci à vous. Merci beaucoup. Voilà. De recevoir Général Malil, la Totuna épée. Parce que, Batunion, ce bazar busy. Donc, il y a busy. On est busy. Donc, il y a tellement on a soldats. Non, mais quand même, tout général, il y a disposé de business. Il y a gérer bata. Busy, plasma, busy. Donc, voilà. Tout ça, Général Malil, là. Honorable, bonjour. Bonjour Bibi Chimbombo Plasma. Babi Plasma ya munene awa. Plasma ya munene voilà. Toza awa nayo comment est-ce que ça se passe masoleza ndengeni yana? Te biso masoleza na bien, masoleza bien mais bakanda mboka kaka. Bakanda mboka. Na bizoto yo kalelo ya ba Moïse Katumbi donc de zobal sesu mutu. Na kabile zobal sesu mutu. Zambe na ngai yebisa biso no ana Cape Town bino bofifaka ndenge ni parce que ngana ye awa na moni mboka ya busy ba juste basaka busy donc na yebite par rapport à Jobu to mona que non on mona moi mouvement ezali bat baza moi disposé moi disponible mais awa ezaka munyo zo biso ka naza busy na koti shift na koti neni te moni biso awa moni biso ba yango ba bi ba combattant il faut un combattant il faut que ça là. Donc à biso to na Mada City Cape Town et c'est comme Mundela Zali belé au moins 50 000 mindele na mbala moko donc yango zo mona ke o yebena ndaka mutu obeti porte bo babike mutu azate obeti porte bo fungola po mutu na mutu au travail donc moyen au corrompre ta mutu ezate olandi yango moni ezo sa différence quoi et sa différence na ndenge ke biso awa misale ezali ke tamso na ba Jobu to na ba Pretoria pena yomo monia bato bakomi otanga neti nga bozinga kuna pasi mais tellement ba coup de fil ya mona bina ya kaka po sinon te yo ebiga. OK, c'est bon général Lomali là. Alors boni masola combat en Cape Town. Boni ezo évoluer ndenge ni babi awa nde base ezali ezo évoluer ndenge. En tout cas Bibi Chimbombo Plasma masola combat biso masola combat benezo voler bien pour biso ana Cape Town awa biso comme ba combattant toi inia toza lokola ba côté msusu te oyo ke tamso ko convaincre combattant na moi 20 balles to 50 rand to un député moko uti kuna libanda aye a sa moi conférence a ben sibino après sibino moi ba sarend ba de sarend te biso bena awa bena ndeko nyati boye ozala Mada City terre rouge donc a bena combat to liboke de fakoduté. OK, vous allez
ok des fois kututé mais général Malila yebisa biso quand on a combat pour nini parce que tomonio ça porte-parole le lobby ça porte-parole quand on lobby il y a des combattants en akati à Cape Town alors qu'est-ce qui a fait que au côté combat parce que babi mingi mi to mona bato ba kota combat ça bato baza rien à faire baza ba ona misala te azo yenga yenga nazo tambola mingi la plupart ba on peut basala ratolobi bazali ba responsable peut bazali ba combattant minene bazali mais la plupart babi surtout l'Afrique du Sud mingi zaka bato ba lekana rien à faire à côté combat yo sko pona yo côté combat pourquoi d'abord on a nous pona kobanda na nous ngala na nous moi la général je suis né à la famille généraux le général Malila Makende Olandi général Fiston Malila général Malembe Adiko Olandi donc touti na ba famille différent omoni kokota komba onga na kota ki komba oyo parce que mboka ndenge zobeba mboka ndenge bebi ndenge to kima po père baki père to kima biso nyos to kima biso tout na roza tana ba 40 to ba 30 ya na poto Olandi ok na kate poine yo ka na Afrique du Sud ngaka bon babi esika oyo yo sepeli nango yango wana Olandi po poto na kokende na kokete ke na ke na banda susu ko ko boka ngunda donc na koke poto na beti une semaine na zongi Olandi la zongi poto up and down donc kenda ka no to na no kenda te na kenda ka ngai ah ouais passeport te na banga te na to na kesi ouais passeport bishi mbombo ba passeport exemple to ko nga pena tambelanga boye moi la général na kozanga passeport te na kozanga ngote c'est vraiment ça non moi la général à son niveau comme ça biso papa général moi ozana moi la général à solo vraiment en tout cas général ni Malila en tout cas mukili mobimbezo yeba mukili mobimbeta là je suis le fils de général le général Malila Makende na ko defa papa ya mutute naza mwana ya général Malila Makende Olandi o alingi ake na bibliothèque ata la général Malila Makende à l'époque de Mobutu mutola tsalamona ordre national de Léopard ngongo luo ordre national de Léopard mama na biso azali mama bibi azan États-Unis azali Pipo Malila azan États-Unis azali Fifi Malila azali je suis le fils de général là qui te note mutaro agolongolango azati je confirme avec force na golongolango te pas bien total bien notre travailler na Mobutu n'importe quoi na mais Mobutu azaki na côté à pouvoir mais ce que yo mwana yo loza na côté à pouvoir yo te tuki na yo okomi na yo na combattant okomi na Cape Town okomi ko finga no batu mabeka siti te soko général Mali la place azawana na kosepela te soko zo ba ko finga eza moi kilo toloba ne vérité oyo ezoleka na kati ya mboka nga na ofinga yo te na kolobni donc na bano na ko bano finga ya chaque jour donc ngai na ya to na bana ba généraux belé baza na ba poto ba misu baza pe na ba fili sida nani oyo yoka ata moi na général Mavwa ata moi général Nzimbi o Baramoto nani oyo yoka vraiment moi na général moko o atelema aza ko défendre mboka na lokola nga moi na général Malila mais baboya na bango problème baboya problème mais siko Malila nali nga problème général ngane nali nga problème ngane na donc na ko boya problème te mais comment na yo banga na yo te parce que yo bige est-ce que yebisa biso non oza na famille généraux quand ndongo lobby parce que ero sala na parce que mamo ero leka ko lobaka wana obike risque ezali oza pena bato ba soutenir ko kelelo général Malila bakangi yo po kuna bakanga bato ba kote musu bakanga bato yo siko bige non en tant que non eu problème oza bato ba soutenir nazana bato belé bato ba soutenir nga bazali ba combattant bazali ba bien sika yo kuti bato nde ba famille na yo ba combattant bazali famille na nga pe zali ba bata na États-Unis bazali ba boketu premier bazali ba be masombo baza ba président Mike baza ba katakata baza ba ya papi sukami bazali yo moko bibi Shimbombo ozali ba queen la Cavrine bazali queen lipasa bisous na ko souffrite ngakutu na kenda si bakanga o nakena prison ya makasi ya mboka oyo batu tu bayebi eza comme na Paul Smart dikola mboka nakenda pe na bima donc ça veut dire ngai na mona général na banga eloko te na mwa so général Malila na ebité monde entier bazolanda yo monde entier bazolanda général Malila siko le lo général Malila est-ce que le lo ce qui président mususu aye
est-ce que vous êtes sûr que vous avez ce poste? Est-ce que vous avez un poste dans Moussalo Zosala? T'as un niveau moyen, un niveau Tozo Kemba. Niveau général, t'as ça la émission. C'est bien votre salaire général le loyo. Pour ça, mon Manuel Kokisami. Est-ce que vous êtes sûr que vous avez un poste? Vous avez un poste. Pourquoi pas? Yaya, Moutabunda, Tozabunda, Moutabunda. Naza le seul Moutou, porte-parole, les grands combattants du monde, il y a Afrique du Sud Mobimba. Hollandi. Donc, Sogi Lelo, comme na Congo et Sika. Pourquoi pas que Moutou Abundi, Aboukape, eloko ya Mbuma. Mbuma ata Mbuma soko olonyango. Fozela ekola po buka. Ngape na bunditi. Soba bina ngake malila zata député. Député ya solo député na bana ko bongisa nanu. Po na bibi na mboka libanda na zana experience ya makambe bele na mboka libanda. Na keno bongsa mboka nanga. Hollandi. Donc na banga pouvoir te za mboka nanga ti. Na banga ngota na sala. So ba pese osane ti poste nini oyo ko sala ke non oza poste mboka bonga lelo soki mboka e komi en place e bongi soko yende ti poste nini yo ko sala na gouvernement so ba pese ndeti musala ni oyo ko sala mama bibi chimombo nzambela ngai te ba ebiso mboka bonga to na poste mboka bonga mboka lelo e bongi général Malila to na poste to pese poste nini oyo ko sala po mboka na biso kende liboso e bonga sous davantage ndenge oyo zo lingela ko sala ni na zana deux postes deux babo deux postes à la fois deux postes à la fois donc ya liboso na zana député motinami batu faut batinanga après so na monique na lembi na kena grade ya papa na biso général Malila mono lembi wala yo ko mitia to ba chayo te na kende pena formation militaire na kena formation militaire na lachango pena po ngai biso to na famille te to ata na mutu moko boyo au cadre. Donc, biso ka to na famille généraux. Donc, na sala effort, na la taba pété wana. Olobi boy, olobi ozala honorable, ozala député. Soko komi député parce que c'est lors déjà za plan na mutu. Soko komi que lelo komi député. Plan de société na yo ozala nini. Et là on est ba projet na yo étant que député okoye la peuple ozala nini. En tout cas, na ko bongisa mboka na sakanati. Na oyela ba est-ce que boka madame général Malila solo Paola Ika mama ya seda ko bangisa ngate ngabanga nazo banga te faut la toza la sur de makambo solo pour monde entier bazolanda na bina bongisa mboka donc na misala il faut nanu misala nanu il faut ezala nanu il faut misala ezala batu bazala bien batu balia bien bana classe baba kende classe bien minerval ezala na se mwana oya mukie oya bota misika azana droit ko futama ba fonctionnaire ba futama ba soda ba futama kitoko salaire ya soda ezala na $100 te salaire ya un soda Hollandi ya soda e bani a partir ba $1000 si likolo Hollandi donc salaire so soda za ajida ozata na ba $2000 Hollandi donc misala ezala so comme député ne ba soda ba comme na $2000 oyoka général Malila azo promettre bino ko créer misala ko créer ndenge na mboko ezali batu balia ezala teke ezaka ke esika ba la mer menende baliaka soso mukolo nyoso to epa ba Zakari baba sane baliaka ngulu mukolo nyoso na muto liboma na muto apusu biso nyoso na mulongo moko Hollandi na shop moko ezate ke ote bato nani lokola ngana député ngande mutu ifona ke na shop wana bato oyo bakokola ko ke na shop wana te biloko wana ekosila ifungai général honorable na ke ekosili sango mutu tout ozala égalité moko ingeta ouais on est qui projet de société il y a honorable Malila hier sera comme député projet de société na ye yango wana arobongisa mboka patati patati ko soyo comme général na katuna comme général eza pour mite na ko sala la mboka na sala mboka na sala mboka na niveau de capacité o ngape na moni ba généraux o ba libanda o bazana maturité o bazo sala na kati mboka oyo na ko servir peuple nanga
na servi na ko décevoir peuple na ngate ba soda il faut balata bien ba soda il faut baliaka soda na soda nzala zalate soda uniforme apatia uniforme zala nu bien donc parler aliaka bien APC force ya kobunda olandi yango wana ete ke un général azotoka mbongo achaka na pochi ba soda ba uniforme katana minduki ezalaka lisusu te ndenge bao désarmé ba bango minduki anytime donc Mali là na okeko sisa ba makambo wana nyonso. Voilà, nous allons lentement et sûrement vers la fin de notre émission. Et Zambelanga et combat ceux qui se que c'est que non et leur bino boso linga et kokisa mite ba combattant borosala ni parce que tozo mona mamno so bosala ba combattant et simba na ngote ata bosali marche ezo simba te ata bosali nini ezo simba te ce qu'on banda ko continuer kaka to bando changer stratégie te avant na question na yo mais elo na betana na bana nyoso Congo pardon ba congolais to linga na nanu to tika distraction Moïse Katumbi moi si na ya ndako aza Rwandais tolingi suba Rwandais te tozo boya Rwandais nanu aza na Kisasa Moïse Katumbi biloko wana yango tozo boya siko tozonga nango lisusu na berere wana tolingi yango te ngala yebi ke Moïse Katumbi nenga lobaka akoma basaka na mbongo ye yana soki te katoto ye ba na mbongo sikoyo pona ni te Moïse Katumbi kaka na mbongo wana za nango abongi sita ata Congo mubimba il faut que ça président de la République Moïse Katumbi c'est un escroc et si ka tout akokende bo bamba mabanga azali muyibi wala mondo de na pesa ba vela nga boketu premier ba odombo soko ye na poto bokota meeting wala bo bambi eta ba mabanga muyibi Moïse Katumbi azana deux choix azana deux couleurs pardon ozolanda akaméléon a changé donc biso mamba combat na ebisa yo ke combat biso lemba combattre tokolemba combattre bibi Chimbombo hein tokolemba ko combattre ata pasteur nani Augustin Abisenga olandi mwana bunda toujours pasteur Augustin Dirba olandi subi pasteur Augustin donc abana nga bunda kaka toujours donc so to moni toza bitumba o to bunda bato bele ba bundisa biso ba pasteur ba musicien na ba politicien donc biso toza la mupe monaka mupe po nenga zo ya boy donc ba mi pepe zo la biso bele mais to longa ba kaka bitumba oyo to kotika yango te jusque mwana hein oh la queen tala mambo nani bibi Chimbombo kelanga ba musicien ezata la mission moko te to limbisa et la mission moko te to limbisa po ba musicien eloko nini to betana lisolo mo muke ba musicien eloko nini biso to boya bango to boya ba musicien te mais to boya comportement ya ba musicien parce que comportement na bango envers biso eza ko clique te olandi parce que ba musicien bango bazali bato liboso ya kopesa sango ya malamu olandi ko éduquer peuple olandi ko éduquer masse même ba musicien rien ba musicien belé ba koti komi na ba politicien ba koti na na politique ba sangisi musique na politique ba zo mbongo par-ci par là ba otia na poche ko yembela un imbécile wana yango moni to baki donc pas question ya musique libanda na mboka pe mutu nanu to na juge oyo akolongola ni loi na te nanu to monete na botamité donc pas question ya musique libanda ya mboka qui oso pesa ba ordre pas question ya musique et donc qui combattant kaka tout monde en général non en tant que combattant en tant que le fils de général combattant partout oh bani monde entier mubimba donc est-ce que nakosi est-ce que la mission va beta rasus yo bisanga ba betaka to ba betaka mais fallait utako ya awa fallait utaka sali playback héritier ya beti concert ba betaki wapi fo yo ba Jobour est-ce que pourquoi pas ba koya pe ba beta concert awa na Cape Town bino soki bo pekisi fallait na Jobour na Cape Town boza idée moko est-ce que bino ba combattre Cape Town na Jobour boza idée moko vraiment tozala keloko moko donc ba Sanival bazawana marqué Moïse Katumbi autopesa bango ba 300
na ba vieux la biso Sokoro. Bah toi ça pas fait. Moïse Katumbi président. Mais il y a un opposant, ça peut collaborer. Opposant à nani? Opposant à nani? Opposant à yo. Ngana boy na boye na boy qui libère maman na ngana. Otika olinga Moïse Katumbi. C'est un traître. Merci. Nous sommes pratiquement à la fin de notre émission. Bato on se perdre bandeko na bango na ba marche. Na ba Congo na ba famille belé bazo kufa na ba marche wana. Un message puis on clôture avec notre émission. Bato yo so ba perdre bandeko na bango. Tozana bino toujours mes condoléances na fo bazu ba esida ya makambo wana ya o ndeko akufi mwana mamaleki akufi o grand frère akufi ba mes condoléances à tout le monde. Donc biso boy ba ke biso to bundela ka bino pona to sukola mboka wana po bozala libre po bosala makambo nyoso librement po ezali mboka na bino pe tolingi bozali batu oyo bobotami na Congo les pères et les mères les Congolais de 100%. Ingeta mbote na venanga bokechua yambo na pesi su mbote na babe masombo na pesa mbote na pasteur bienvenu na Dirba mbote na la Queen la Kavine na pesi mbote na Cheke na pesi mbote na Yomoko Bibishi Mbombo journaliste na mjoko na pesi mbote na bino nyoso donc na pesi mbote na grand caméraman Jean de Dieu. Jean de Dieu donc na ebisio mbote na président Mike ingeta toujours Champat overdose ba nyoso Cape Town awa boyambinga na pesi bino mbote. Donc on clôture avec notre émission. Un numéro de téléphone surtout Général Malila pour ba aussi nga yo mo pesa numéro de téléphone. Numéro de téléphone na pesa ka siko mais au moins ba pour comment on tire ba poison na téléphone na pesa ka ba benga bino Général Malila moi la général honorable Nabino ezali 079 677 913 na bandeli 079 677 913 numéro à honorable général Malila. Merci. Merci beaucoup, merci à tout le monde, merci à mon boss Raph Nguindo. Merci à Baton sur soutenir Moussala Nangai Baton Balinganga, ma famille, à ma maman chérie, à tout le monde. Vous êtes Calvi la Queen, big zubi à toi. C'est Daïka, agence c'est Daïlanga. Donc on va faire la démarche à Poto, on a Poto qui est de Poto dans Bongo Mouké, Benga agence on a www.limbila.com, Limbila City. Donc vente en ligne. Voilà, un grand merci à vous tous. Voilà tout ça, Moussa Nabiso. Merci à Jean Dédié qui est à la prise de vie. Un grand merci à vous tous. Un grand merci à ma combattante sur Cape Town. Un grand merci à Bato Basala Moussa Malamou. Un grand merci à mon Dieu Tout-Puissant. Un grand merci à tout le monde. Merci beaucoup. Bye bye. Bye bye. À la prochaine. Bonjour à tous, vous êtes sur Congo Promo. Si vous aimez plus de vidéos, cliquez le bouton en bas, abonnez-vous en masse. Moi, Bérodès, je me suis déjà abonné. Il reste que vous.